la soni. Oh, l'ingoma va bénir le peuple d'abord. Ah, Etienne Tshisekedi Mawa. Et tout banayo, bato bakenda koteka yango. Bakeye pa, la Kabila babi kamata. Bisope, tout moi, mpema. Bisope, tout moi, moke. Bato na IDPS, bitumba ya kalanda kuna bango batia na kamitonga maya moto. Bako boma na lukwa nyama. Balongoli makambo wana na parlement debout. Bamemi yango te na Assemblée nationale. Bako bunda mitumba makofi d'abord. Mawa. IDPS et Chili et comme lokola ba sangwisi yango lokola mbongo bibende bichele et baye sili nyonso nibu mibale na kokite mosa akokokate dollar ekomata kuna makofi mawa poliendo kina butu ozibo kodina kuku yoko za na plan B eloko kangi binoao bojo ngo na kuku ko sa plan B yango très bien mais la paix Mokolela mon abino balanga émission Le Peuple Parle. Le Peuple Parle les émissions l'abino bala Congo. Kaka nasina loba kamboka o ba respecter la population na bangote ya kamboka ya kokufa chaîne à télévision ba respecter ba téléspectateurs na bangote ya chaîne à télévision moko ya Ikiliki. Voilà pourquoi Canal Mercure Télévision est disposé l'abino émission Le Peuple Parle bandeko là je pense que non. Uta ngonga ya 18h bobanda kikobenga ngai tino ngonga oyo bandeko na ngai pona actualité politique bandeko eza ya koyinda makasi Assemblée nationale est destituée mwana Congo Jean-Marc Kabunda dossier ya Vital Kamerhe répète Robeta yango est-ce que le réseau de la population ezali révolution to ezali nini bandeko na ngai en tout cas franchement bosenga kiye ezanga ite bosenga kiye tozana yawa honorable député provincial Mike Mukebayi tozana ye awa na kati ya plateau ba meka ko expliquer biso comment l'évolution mbote na Congo Mike Mukebayi mbote de Congo bonne santé kola ko battre voilà. Je crois que avant tout bandana oyiki na otika yo landana image yo biso image et rappela rayo nini après to kota sko débat ya mokola lelo régie image. Président de la CENI aura été jusqu'au bout du suspense. C'est aux alentours de 3h du matin, après avoir dévoilé des résultats des élections provinciales, que Corneille Nangaa donne enfin le nom du vainqueur du scrutin présidentiel, un résultat provisoire. Élu et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Dans le camp de Félix Tshisekedi, c'est l'euphorie. L'UDPS, le parti d'opposition fondé par le père Etienne Tshisekedi, accède à la magistrature suprême. Mais à quel prix? Aujourd'hui, le fils rend hommage à l'éternel clan adversaire du père. Des rumeurs sur un rapprochement avec Joseph Kabila circulaient. Le voile est levé. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila. Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Une escroquerie, une blague, rétorque Martin Fayoulou, le candidat arrivé second avec 34,8% des suffrages. Il dénonce un véritable putsch électoral et appelle les observateurs indépendants à donner leurs propres résultats. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. Les résultats communiqués par la CENI peuvent encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera les résultats définitifs. Voilà, coup sur coup, dans Congo Tokeyi. Na lobi na yo ndeko bakosaka li citoyenneté. Tango makambo esamaka tobelelaka.
tobi bokonzi epesami na nkuku na kingakati lelo bilembe monani te basuki wapi lelo oyo nano tokokisi mibu mibale te bilembo ya démocratie te bilembo te moto oyo ali na makoki oyo ali na bokonzi ya solo oyo apesaki emonani lelo te omoni yango te tolobaki ya bango bandani bandela eloko esalami oyo ekoboma mboka nga nabelelaki nabi Kabila na Félix bakobanda koswa na mikolo nyonso FCC na kashi kobunda mikolo nyonso mozangi monene kozala Kongo na bakongomani lelo yango te eyabi lelo dissolution destitution kabunda akweya Kongo ekei ata liboso ata moke te ata moke te mpo na nini mpo bokonzi ezomi na nkuku eyalaki bokonzi oyaki makanisi ya bakongomani te yango emonani lelo te mobu moko na ndambo yango oyo bato bamoni yango sikoyo ebimi na mpwasa te bokonzi eyake pa boye te ali kuna na suka mboka est-ce que tokolobaki no kuna na suka crise oyo eza créé par lamuka ndenge bolakaki ke tokocréé biso baya te kasi Jean-Jacques Mamba nde moto asali pétition euti nde wana te nde tokokenda malembe investisseur ali mosala na ye kotia mbongo ebota soko bino bobongisi esika investisseur lamuka moto akokanga ye nzela soko bino moko bobongisi esika te investisseur aya lamuka akokanga ye nzela kimia na mboka ya te na este koboma investisseur akoya mbongo ya mboka ekokweya mikolo nyonso moyen kite tamba mame te investisseur akoya yango wana dola ekomi na 19 oyoki yango te lamuka moto amatisi yango bato bakosala nkita ndenge nini bakosala mimbongo boni banani basali pétition nani a provoqué danger oza kokenda na yo malembe toki moto asali pétition eyali Jean-Jacques Mamba asali yango nzela ya mibeko ye kabunda aleki alobi te na assemblée nationale na sénat soko basali mayanga nio babengaka congrès babimisaka milioni 100 ya dollars Mamba akomelaki ye habite likambo yali mpasi mingi oyo na ndako kuna epai tovandi na cité bana kisasa bakongomani epai biso nyonso batinda moto aye bakolia biso bakoboma biso yaka komela ngai yango na ngai mbongo ngo bimaka milioni lakisa ngai nkasa bakomeli ye mbala mibale ye lolendo awo belinga na koyanola te oyo ya mibale Mamba atindi assistant na ye mwana oyo ya mayele Christian Emmanuel oyebi te babeta ye na palais du peuple na bureau ya kabundu babeti moto bapasoli ye bilamba wana bolobaka te ekoki te ndenge babomanaka bango moko lokola banyama kuna epai kuna limete bamemi yango na palais du peuple Mamba ayekoba lokola ezali boye nakei na nzela mibeko oyebi te soko moto ayanoli te natia pétition atieni pétition bato ya FCC babia moto ope biso tokotia maboko na pétition alongo toli netumba politique soko mokolo wana likambo moko yali mpo na bolamu mboka to ya likambo mabe totia yango pembeni soki natia yango na mesa bato ya FCC bayi bakota pote likambo yake na suka nga na komona yango mabe yali ngambo est-ce que petit à petit tozoki déjà la coalition Lamuka FCC te iyo kana coalition tokosala coalition lelo yani tokosala coalition lelo mpo tokende yango wapi tongo boye tokondosala coalition na FCC tokende yango wapi comment bakoki soutenir bino balobi na yo boye epai ya bato ya FCC boza majoritaire to boza minoritaire toyali boye toyali na politiki lokola nga na assemblée provinciale ya Kisasa nali moto alamuka nakoki koya na mobeko so mobeko wana yali malamu bato ya FCC batia maboko te mpo mobeko wana ele bato ya FCC batia maboko mpo bamoni te tata oyo moto alokuta akoboma assemblée nationale makambo azoloba ekoboma assemblée nationale esengeli kotia ye pembeni bato ya FCC batia maboko lisumu wapi tuna na ngai
Et ça, la macande, on est ici gagnant. Le lot, son gars n'a rien à mauvais comme on a dans sa langue, c'est ça. On est dans le sauf que la lime malade, c'est pas content. N'a pas beau bataka, tu vas aller pour là. Bah, les ici, à moi. Bah, il faut kamata, le quoi, il va quitter, bah, mon colami tano. Oh, les cabobagos, oh, il y a Telinzaka, on est à l'okuta, Linzaka, on est à l'okuta, bah, tu vas limitano, bah, tindami. Oh, bah, il y a qui m'ont mis tano, l'équipe, bah, il y a un comité de sages, bah, lui, moto, à Koyanga, na Linzaka, tango, attaque, en gros, biso, tout ça. Tango, là, yo, qui ndengwana, tangani, mamba, na lombango, pour le point, pour le Kamukola Yambo, mamba, ça a été pas tant, en côté, bongo, il y a quoi, bazouze na kosenga zuze o tato le coup me mati Victor Mumba alongola makama bosoto na cour de cassation atongisa mamba lobi na ndako po bango cour de cassation bango moko bakomi awa o mandat d'amener bango moko bakomi attendu que l'inculpé est en défaut de satisfaire à un mandat de comparution balobi te batindelaki ye mandat de comparution moko ayanolaki te yango bake kozwa na mandat d'amener soko botindeli moto mandat de comparution flagrance ezali wa po bino moko botindi mandat de comparution likambo ya linzako bako ese esalamaki banda mikolo eleki flagrance eyali wapi nyonso wana ebongai kobomba mamba po te mokolo ya yambo likambo esalama te likambo mpe esalami ye wana bakonsi mpe nabanzaki tayali moto ya lolendo moto ya lokumu ntango akomwa te bakwesa ya komilongola ye moko avandi te bapoti ye yango mapakwana na nzoto almilongola ata ye moko te mawa petala soni oyo lingomba babengi le peuple d'abord Etienne Tshisekedi mawa etumba na yo bato bakenda koteka yango bakeye epai ya Kabila babikamatani biso mpe tozwa mwa mpema biso mpe tozwa mwa moke bato na idps bitumba ya kala ndako na bango batianaka mitonga ma ya moto bakoboma na lokwa nyama balongoli makambo wana na parlement debout bamemi yango te na assemblée nationale bayekobunda mitumba makofi d'abord mawa bato état de droit babi bakolongwa moto na bino wa bato loku mpe koyebi te bango bato batiaki ye bato ayebi sesa so mokwa babi bapesa ni maboko po te balongola ye wapingama beaucoup de maboko te pour revoter la loi moro ya bien pour l'intérêt de la population et sécurité za marambo de les ali mais vous créer kaka ba incident on est petit à petit les gens vivre ba scène nous soit wana ya ndinga zaka mopatisa po nani bokosa mibeko te boko kaka kolanda makambo kabuli bakosa mibeko mala mote mamba sa misamo sute mamba azawa na kosala misala namonaki alekaki na makambo etali mbongo akomelaka kamere liboso te makambo ya mbongo eyinda ayaki moko ya bato ya liboso bakomela kamere yanola ngai lokwa akoki kobengisa kamere na assemblée nationale te abaki yanola ngai na mokanda kamere yanola ye te bakosala misala mosusu wana etikali mibu misato na ndambo okomona yango mamba ya elenge moko wana bwanya mayele ali motindami ya pamba te akosala mosala mpe bokosepa mpe aza banda kosala yango très bien ana misala ebele oyo asasali très bien je crois que Gilles Pata a préparé là déjà élément wana il y a quelques minutes quelques secondes l'assemblée wana Zabino nazomema place wana mpona oyebisa biso est-ce que mibale nano tosisi te mimi mibale IDPS esili ekomi lokola basangwisi yango lokola mbongo ya bibende bichele ekwei esili nyonso mibu mibale nano ekoki te mosala akokoka te dolari ekomata kuna makofi mawa penza mawa mpe eloko nakolela na motema bakomi kosala makambo yango tobundisaki Kabila mpo ya nini bino bato ya IDPS kaka okabila asalaki bokosala okabila asalaki oyo toya otemela koleka bamosu mpe na mabe ya Kabila bakomi kosala makambo te na bakite de personnalité bakolekisana bolongola biloko wana bokotia wana bakolekisana etando eke na RTNC au nom du père batie elongo Etienne Tshisekedi et du fils batie elongo ya Félix et du peuple état de droit yango wana équipe de personnalité enlevez-nous ça bolongola yango eli mawa mingi très bien alobaka te bauti awa na 100 jours ememisi makambo
awa na démocratie programme yaka yo mokonzi ya mboka ntango ozali kokeba opesi programme na yo mpona bimitano soki ozwi bokonzi bakamati programme wana na maboko ya gouvernement bakabeli yango mobu moko bakoluka budget batalisi programme basaleli na misola bulamatari oyo babengi budget siko mikolo loka bango bakolukaka oyo babengaka visibilité mosala eyali te mosala mokebe etatangwa publicité namoni mikolo bakotambwisaka mituka mo bakomi programme social du chef de l'État. Bon, tu as mis dans le cambon. Oh, et où tu as dans 100 jours, programme social du chef de l'État, mais tu as bangongo le maï. Et donc, tu as la maï en pas y voir. Bon, il y a programme social du chef de l'État. Le droit qui a pas y voir. Bon, il y a raté. Ah, ouais, on n'a pas bana quand Luka, bana État, n'a pas si bien bon. Et que d'un côté, à bango à mon collègue. Attends, tu as la maï, j'attends à quand napesa lina na bango mbote oyo bango ndenge napesaka bango bango bayebi yo koyoka te kumbauka liwa kusisili nyengi bana eta voilà mona mata litanga ya mai yate okotamisa mituka ya bangungulu ya mai bakomi programme social du chef de l'État lo mpona mai botikani biloko voilà mais soki mokonzi ya mboka échoué mais échoué mpe na bino bamandataire non échoué, pardon, échoué, ma parlementaire. Bon, échoué, peut-être, aventure au bino, boza, la biso, ma parlementaire, au biso, to peut ça, bino, mandat, pour que défendre biso, attendre la province, attendre la nationale, bozaka bateau, biso, to tinda biso. To kei to landa, bino, nyoso, boza l'attentif, bolanda yango, après, tous les missions, et en direct, bino, de bosenga ki yango, voilà pourquoi la rotike la bino, péton na bino, pour botuna bamituna na bino, pour bopesa, bamakanisi na bino. Voilà, tous on dit rapidement la régie. Gilles Lompata, mais manga nous total à non scénario. Balobi tous à l'époque à confinement, sport exact, mais tu revivre sport kuna, tu revivre oh tu donnes bilo réseau boukana. Tu cueillir rapidement bon tous on va tout continuer. Na honorable Mike Mukebai. Tu cueillir. Oh, les honorables députés. Mais c'est honteux ça. C'est terrible. Non mais qui vote tous ces gens? Bon Dieu. Oh, les honorables députés. Mais c'est honteux ça. C'est terrible. Non mais qui vote tous ces gens? Bon Dieu. Voilà. Mais c'est honteux ça. Qui vote ces gens-là? Banani va voter à Bino. Spectacle na parlement. Qui vous vote? Tokeyi de Golanga Mukebai. Voilà. Bato basali mabe wana bayebani. Boni bozwango botiango na Assemblée nationale. Botu nande banani baponaki batinda ya IDPS. Bango bato alingi bitumba. Boyi boka matango botiango na nzoto. Parce que tout ça a importance de Tokeyi. Les peuples d'abord état au babengi état des droits mboka ya mibeko. Kokamata yango te oya ko batala makambo Assemblée nationale esa ita makambo batinda ya IDPS bato baloki. Tango ba kati ba ko zonga batie bango mo pembeni etumbe mal esa Jesus. Bato na IDPS ba okisi biso soni mingi pe te ba kitete bo bwana posa bo konti boye bato ba pese kabundu bo konti te ba tanye pembeni te to ko kufa lelo vraiment c'est comme ça comme le langage bona bato FCC soko ba FCC ba ko ba malbanza moko na ngai wana etali ngai te ngai na ko lubu na ko mona liboso na ngai ta liboso na bana kana tuna bato FCC te oh na ba bote soki bango bakoba ba mundemo na ngai etali ngai te ngai na ko kenda liboso na etumbo na nango ngai na ko tala la muka oh la ko loba oh nde la muka ekoloba tata tala sol mboka ya mibeko batinda mi ya IDPS tala loko bakoko lakisa état des droits bato wana balingi te toyebisa bango te oyo ya mabe eloko jokisi ye pota bana
kanda ya kosakana te soko meko critiquer bango oyebi te bakitaka na ndako mamba wana état de droit yango wana oyebi te bakendaka te na ndako ya mamba bakende kota basala mobulu epai ya mamba tokomi awa na kovanda lokola ngonga nyonso bato bakokolamuka baya kokotelaka bato na bandako eyali boye te ndeko na ngai eyali mawa mingi mawa kasi omoni bokotiaka makelele bokopakolaka bokonzi yango wana bozwaki na nkuku bakongomani baye koyeba bango te bato wana mosala ya mbulamatari makambo ya mibeko bayebi na yango te eyali malamu eloko na sepei nango nzambe bakaka lopitali français à quelque chose malheur est bon bamosusu libakwa mabe ya kapelika mamalamu soko tozwaki bokonzi na bato elongo mpe toleli mama bakokenda na kabila sika bakolakisa ndenge bazali soko tozwaki bokonzi na bango tonga tozala wana yebisa ningai voilà soki tozwaki bokonzi na bato yo tonga tokenda wana mais est-ce que ozomona te petit à petit tozokende vers crise révolution ezo se préparer parce que babi Mujima il tombé et babi Lubumbashi tombé babiloko babiro bato eza saccagé petit à petit tozokende na soulèvement est-ce que tokolo ba que population no récupérer souveraineté na ndeko na ngai na koyebisa yo makambo zoloba wana kotuna ngai yango te mpona koyanola yo te mpona loba soki mobulu ekoya to ekoya te ntango mobulu ekoya bango bakokangaka bato papa bakozokisanga na boloko baboye moto alakaki te mobulu ekoya bango bakosakana te bakoluki mpe akozwanga bazokisanga na boloko na boye makambo nayebi te bokonzi na bango ekomi na suka bayimboka balebi bokonzi na bango bakomi kokosela coronavirus makambo mobu moleki mobu koto mibale na zomi na libwa 2019 basilisaki mobu wana na nyongo déficit budgétaire 520 millions de dollars chibala kuda saki malamu ya sisaki na nyongo 125 millions de dollars na makambo na basalaki ya ba programme ya 100 jours mbongo ebungi bakomi kobalola masini ya mbongo babendi place ya billet 520 millions de dollars de déficit budgétaire tale pa imboka dollar na kotambola na nzela na moni 19 millions babi na ngai wana yali na cité l'affaire de tout le monde n'est pas pour un individu ce que effort nini pe bino ba parlementaire bosali ensemble dans la muka pour meka pour accompagner nazali parlementaire ya opposition na kosala mosala o mibeko tinga asala bakonzi na ngai bakosala mosala oyo mibeko etindi bango basala oyokaki yango mokolo ayenga Katumbi apesi bango toli bango bayokaka na bango te Katumbi alobi te moko aye alobi abandi koloba nano te ye ali lamuka te akosala opposition républicaine engo batete ali ya maseki ali opposition ya kafu kasi ali lamuka yali etumba moko to ali nango po te tokenda te na suka alobi na bango awa bokoloba bokoyeba te na suka ya manda bakotuna yo Félix ayebisi ye bayoki alobi na Katanga ngatanga yaki mokonzi na longolaki likambo ya kobimisa mabanga ya mboka bakende oteka yango soki nano elambami te soko na balengeli yango te bozongisa mokano wana mpo mbongo ekota ebele na mboka bayoki ye alobi mingi ateli apesi bango toli eloko mingi na sepei nango bato babaka te ya yiba mbongo akati lisolo wana abi banda alongwa basalaka ye 22 audit tukumi baye na mibale ndeko moto ya yibi miso basala ye audit tukumi baye na mibale na bato bakokana ye bana nkanda na ye bakozwela kote pe soko ayaki moto ayebeki te ye ali na pole te akoki kopamela bato wana te apameli abi te bao bazwaka biloko bayibi misolo bango nyonso esengeli te basamba te bazongisa na mongo soko oyo azalaka na kati na makambo wana akoki kopamela bango te très bien aleli mingi ayebisi lisusu te baoyo babomaki bato na idps badika
bato na CLC bakufa osite bato wana bafundama te po leyebana na liwa ya bato tobungisa moto azwa maboko akotisa na fugu bisika ya mabe akozala bongo oyo wana na bakisi kasi oyo apesi toli oyo ayebisi bango te botalani boye awa nano bosali te awa na bosali te biso opposition tokopesaka toli mikolo nyonso soki otali na makambo katumba yabe ata miniti misato to mitano to zomi oyo akoloba ye kutalaka mwa malamu omona akoloba lokola akoba pe na ndeko na ye mpenza Félix akoloba na ye akokebisa ye bango bakoyoka soko bayoki mosala bayebi yango po koyoka ye likambo koyeba mpe mosala ya mpe likambo mosusu bokoyoka ngai nde yango wana biso tokosala mosala na biso tongo nakolamuka navandi ndako te na yawa na etando eke na yo naye kosala mosala na ngai ya motindami ya opposition koya koloba na ngai te bwali bino banso elongo awa eloko mosu Katumbi asengi oyo eloko motuya oyo etalisi te Katumbi na Fayulu bana bomoko abi esengeli tosala mbongwana mpo na makambo ya makono réforme mingi na seni ayoki yango po Fayulu asengaki bato abi te Fayulu akoluka bokonzi twana posa tosala mbongwana po eloko kobangisa biso mingi eyali potopoto twana ngo lelo te tokobanga mingi na mapolomie koya nsima teza esusu ya mobulu mboka ezinda lisusu basi bayebisi Katumbi ambi yango asengi bareforme seni ebonga makambo esama na pole tokozela tota soka boyano. Très bien. Omoni te opposant bakosala mosala. Merci beaucoup. Na yo Katumbi alobi mokolo wana asalisi mboka apesi mayele atalisi boni ntango oyaki na katanga nkita ezalaki ya kofuluka asalaka boni bolanda yango mpo te bobongisa mboka sika biso tosala omoni yango ndeko na ngai. Voilà, toute la population. Salut bon la Congo John Kabamba. J'adore Mike Mukeba, cet homme mes pattes. Voilà, on va toujours continuer n'attendre un message. Moi la Congo John Kabamba, eza soni mingi mboka na biso ezokende na kotinda makasi. Voilà, n'attendre un message. Voilà, mbote biso kotoyo na akantacha mimoza mai na courant ekufa nani akolobela biso mawa pona biso. Voilà, tout continue yo parce que na bi déjà okega el mususu mais tout côté ce que tout côté la deuxième phase tout côté la deuxième tout que bato yo ba pesa ki kabundu bokonzi ye ha kabose na ite bango ba pesa ya ki tango kenda kuswana bango ndeko atunu yo tonga moto alite bokonzi wana ba pesa ya kopesa bango bali 350 kama misa na tukumitano bato ya FCC bango bato ya ba pesa mais boko sala la te bo appuyer yo bato ba pesa bokonzi yo kuma bate bango bakokatisa baolaje ebale tia yo sakai na biso c'est que euteli ne wana c'est que Jean-Jacques Mamba eka ko appuyer kaka ok d'accord bato wana ok soki euteli wana na komona ngo lisumu te toali na politique bato bapesi yo po eloko bango bayebaka te bandima bokonzi oyo te Kabila na majorité na assemblée c'est nde bati yango na moto bango bakendaka kuna te bokonzi na biso te bato wana bakei bazwi bango bamatisaki ye na punda batie likolo ya punda oyebi ntango amataka punda amatisi ye punda ye sikoyo amati bilenge ya punda ye akomona bango te bokokatisa ebale biso tokatisa ebale lokola mamba sala attention na plan B bakeba na plan B Jean-Marc Abund soko bozwi bolie ndoki na butu ozwi bokonzi na nkuku yo kozala na plan B eloko ekangi bino awa
Très bien. Mais la Maï n'a protégé, mais la Maï parce que Kombeza, qu'est-ce qu'on deuxième mi-temps, Banego. Gilles Mpata, tu tchelanga moi élément mo boana ya mwana Congo Martin Fayulu Madidi et permettre ngala la Maï parce que moi Maï ça la moi qui toque. Hein? Bon tozonga tu continuer deuxième partie. Tout qui voilà, fallait qu'on aille au secrétaire parce que tension de toi, nous qui est dans l'émission, il faut être 12 ans, mon ami. Je pense que par rapport, c'est comme si les politiciens ont beaucoup de pouvoir. Il y a danse, il y a yemba, même dans le sport. Parce que l'objet est là. Voilà. Président politique pour na kotelemisa bato babinaka et alors quoi pas bazulu na mikili Afrique ya Sud kuna Afrique du Sud babinaka politique ko boka pa makobo mokonzi na tango etumba wani yali pour na kolamisa bato po bato batelema bakoma ko chola biso abazaki to kotika ngoto tike ya ngote tele seye wana to bina ngoto ninga moketo tongisi aso lokwa sukus o atama bango bakulutu na biso mwa sukus wana abeki yango wana ndo monia to kotika yango te elo ko soni te très bien bango te badu bokonzi ya kukunde tsenge bayo ko soni bango te badu bokonzi ko pomola mboka bato babeleli bako zwa mbongo kuna na paide ya nation babite ngayo na finga mamba abona na finga bite tete lelo soko Félix ayeko tema pona likama mensolo mboka et ali potete ye moko alingaki yango pona ndingisa na ye moko te tango bana kisasa bakei ko fongola manzanza wana bazomeli ta manzanza ngwa ponele mopepe na mopepe ta Félix makamba ko service mais you zela yo za matata asozo ba place moto kutala na yo na conseiller chef de l'état mais obeti kara oyebi parce que kutala na butu yo parce que zaino te na butu wabi na koyeba te matanga moko na butu matanga na yo tukutana na yo na butu mude na conseiller chef de bosa Mikolo kaka Mikolo na butu pas matanga ya demain va kutana na conseiller chef de l'État to ala ki wana Paul Chini ate conseiller chef de l'État zaki wana panza c'est loba bimisa yango bimisa conseiller chef de l'État moko zaki wana nani conseiller chef de l'État en matière de santé nani kombo nani kombo so ngana yebi yete na ye na kuti bato na matanga ngana na likundu na yete ye ali conseiller ata limbisanga ndenga mabete kombo na ye na yebi te Oko yoko ba conseiller sele te yoka na beta te toke no malembe ça va merci beaucoup to toke malembe toke la zotikelo tikala bina ya bato obanga ka yiki yo bisayo ngai na sele to yebani baza aka zonga zonga ya kamere ok zonga na sali zonga nene pembeni ya kamere zinga c'est ba petio kamera fula yoka te ngai si yamote kamera fula yote tete mais comment ça wana nazaki mopanzi sango na yakana lokasa na nga j'étais patron de presse ok na yakana lokasa na nga pona kosunga kamere na bitumba toyeba ina sele na monaki sele to sololaki busolola yo monaki te to sololaki mais vous avez na charisme charisme ni yo voilà tout ça c'est tamo ba conseiller chef d'état na ko asa conseiller c'est là mon nom déjà asa conseiller chef d'état baba ki na yakenda kuna shute le quoi ya siga ka bi balongoli kamera ba ko sa kamera ko ba ko tisaka shuko te bakamata
elili na ye photo na kombo na ye bapesa bagade républicain so moto nyonso azali ekoma koso moto so ya bate yo asele te yo asele yemba te voilà rapidement olaki de yokanamisa yo eloko wana ebandiso padio namoni ye namoni ye ngabi sele nga abengaki mingi docteur tosololi edmo aza edmo ezuba ya mopanzi sango ayali baleki oyo na mesia ya bango mingi tosaki ata ngonga moko ya masolo te asitololi nga makambo ya kamere ndenge yai ndenge bango bakomona yango ndenge bakobanza kobunda po te mpo na bango bakobanza te mokonzi yango asali likambo ya mabe te nayoki ye oyoki ngai abete nga masolo tovandi nayokoyebise ndeko ngaatosololaki ne malamu émission ya kuku yango nakoyeba te mpo nayebi te ye kuna akendaka esu te bakoluka ye na foto na ye osele yemba bokonzi ya idps mpo moto akei na etambeleke akritike babengana ye mosala état de droit akritike banani le conseiller ya chef de l'État ake ko critiquer nani Kabila a critiquer Moïse Gatumbi a critiquer ne bakangi très bien to qu'est-ce que ça là ce qu'on analyse na yo liboso ya etandolike par rapport ya procès ya Kamere kozala ni contre ni pour la monnaie déjà façon bétail bango kara on dirait problème ça là c'est qu'on analyse moko objectif tout makambo eloko na kobanga Kamera sali mabe awa Kamera tangi kombo ya Bitakwira tata wana matata mokola misato poste koya utule ko matamaka le kotika na tuni na bato bakapembenya ya Bitakwira babi wana mokolo na yaliwa tato wa matata oyebiti ya la kakake ya koya na mama na koko na ye moto ya grand-mère ye wana moko oyo loko Kamera sali wana ndenga tangi Bitakwira te Bitakwira moto asaki likambo wana nga nayebite mikanda nayaka na mikanda wana wate mbongo wana na tango ya Bitakwira ezalaki 26 millions de dollars tango bokonja Félix ye Kamera ye nde baye koloba te ayaka na koko na ye akoya na koko na ye kozwa matata Kamera apika nde baye kokamata abangisaka Kabila makasi omonisaka nomination nye banda makasi na koko na ye poso koya voilà mbongo wana baye kolongola ngo 26 millions très bien Kamera ye koyebisa Bitakwira te commissaire yango 57 millions ndako ya kotonga eyalaki kama Libois 900 maisons pour 26 millions. Il y a le but à 57 millions. Bandako elongwe kama Libois et comme Kotomoko na kama mitano et comme 1500 maisons. Bandako sengele makita ko bandako lenga bandako abatonga kombo nango ya projet on ezaki village moderne pour jeunes. Tanga na Jamal tanga na Libanais wana nde bazaki na likambo wana na nani na Bitakwira pe basi bazwaki ndingisa ya autorisation de régulation des marchés publics ya bango bokoki kosala yango ministre ya Yambo Thomas ya Yambo premier ministre ya eleko wana Chibala asa apesaki oyo nani ministre ya budget basi batindelaki ye pe po tayeba kotia linzaka po misole bima ekena na finance ebongo bima na sanduku ya leta kuna na banque centrale nde ye Kamera ya koyebisa te bamatisa mokanda so nayeba ye mbe na matina yango Bitakwira ye kobongola komi mokanda alobi tolongwe na 26 millions tokomi na 57 millions po eloko oyo ekoti na projet ya 100 jours ya chef de l'État ntango atindi yango na autorisation de régulation des marchés publics baboyi babi tokopesa yo su ndingisa te tosi topesaki yo ndingisa ya 26 millions lokolo ye nango sike komi 57 millions kabola yango mibale ya 26 millions na ngambo oyo ya 31 millions bobakisi toyeba yango ezali ya ndenge nini epai nde mama likambo yali yango wana sika ntango autorité de régulation des marchés publics ayanoli ndenge wana te aboyi Kamera asali Kamera akangi maboko te nde ya ekokota lika epai ekondongwana na Bitakwira yango wana
Très bien, Moukebaï, Oumela, sois fort car tes adversaires sont nombreux. Voilà. Salut mon Congo John, émission Kitoko Makasi, pour ça on à la télévision. Mais yo je sais là, tu vas à la télévision. On a le but pour Nina Yawa. On a le but Nina Yawa, il y a bien côté. Il y a un ami, il y a souvent Moniti Nina Yawa, il y a Kanga. Ok. Kanga est en déclin, voilà. On a le but ma belle Ali Bisangai. On a le but, na koya. Kosa Moussa Oyo et Sengamite, Moussa et Sengami a Kendakuna. Yamon Abi, yé, Akangeta de Kenaye. Pour la zone monatina na yé Wate. Très bien. Sangai son Abi Mabe, toi y bande quoi, Bamosu Monokobeti Baku, Kassina Sengi Penza, de Akangeta de Kenaye. Voilà, merci beaucoup. Nanga Kolanda match Makasi, mais depuis confinement. Totikala Obé Kolanda, le peuple parle. Merci beaucoup na Mike Moukebaï. Voilà, toujours continuer. Salut mon Congo John Kabamba, vraiment Mboka Oyo, façeuse qui n'est na désordre, toujours battu. Dans 2 ans, Congo Rosala Nini. Voilà, il y a un moment où Félix Tshisekedi a joué qui Mboka Oyo, la crise. Soit ils ont failli un gars ça Nini pour sa sortie. Oh, mais tu sais que mon méthode là. Tu vois qu'il y a un Mboka Monsika. Paul Biaïm Moussa, lui se trouve dans un programme ya madame. Au moins, on a caté, qui s'est fait au moins pour les réseaux sociaux, pour tout le monde à cache. Beaucoup qui n'a un programme, avant de bêta. Nous avons un programme. Nous avons tout le programme à 100 jours. Là, il y a un programme Bango pas bango so tuni bango. Vous avez une expérience ici. Demandez au finger, une expérience ya Moïbi. Yamakira expérience et lui Mosalaka ya bula matalité. Mosalaka ya bula matalité. Yo na bongo inayo liboso ya kosa na politique osaka musani. Soce que muta osa mosala liboso na bongo inaebe na bula matalité na politique. Ngai liboso tena ya kosa mosala o moni na comme le mutinda. Nazaki mopanzi sango na bandi stagiaire na mati reporter, grand reporter, rédacteur en chef. Le quoi ça monnaie, le quoi le soft international. Dans le potentiel. Il y a comme directeur de rédaction à le soft. Tant que le soft de la monde à Rwanda. Et au thème comme en Congo, père en Boka Nyon, c'est la Zinda ya Congo. Gabo tunagi mutami balé. Il y a le cas ça. Et vous battez pour la comme Hawa. Na yekoni. On connaît que la kelesi. Na connaît que la oh ya musala. Et a mis balé que c'est. Na sa une goutte tout comme balé na mitano. Na mosala mopanzisa ekolisi ngai mayele toyebi epa tonga to mboka nga za bote eloko ya boso tonga tosala programme akimbambala te kombo 100 jours tonga tosala yango te po 100 jours ezalaka te. Il n'existe pas un programme appelé 100 jours ezalaka te tonga tosala yango te mbongo mbula te nga beba na ina tuna yo bakamati na boulevard du 30 juin batie nini yo mibale saut de mouton mibale ya mosani moko awa na sosimat mosu na mande pour la nini ekangani bon boulevard du 30 juin wana embouteillage ya boulevard du 30 juin ntango babe embouteillage ya mituka ekangami 2 heures du temps 3 heures du temps et puis mpe na boulevard du 30 juin esika mituka ekangama mwa moke etambaka mote eyaka kobanda na INSS kokenda te na régie des eaux kuna epai mituka ekangamaka eloko te bato basali biloko okwa masoba baba omoni borwa naze betao voilà ça esalami eza na planification te eyebanaki te nzela ekokenda limawa soki botikelaka biso bokonzi na biso sika bato ya mosika. Très bien, voilà, l'émission est Sili. Un mot pour l'émission et puis au fait sa numéro na yo pour solo la population parce que bon on l'a dit. Donc c'est ce qui va être mais bite yo bikisaka ngai te ngali na kabo. Ponga na nelo ko bomba te soko na ye na yaka pole na yanula. Na nelo ko bomba te. Yango na sepelaka ndenge onyonga kanga wana webikisanga nyonso na kati ya baimboka bayoka yango tokotonga mboka na lokuta te tokotonga mboka na solo oyo etali numero na ngai nakopesa bato tokei eyali 084 025 15 15 084 025 15 15
soko mono djunga ite na nzela ya singa ya kobenga otindi ata moi nkoma na texto. Très bien. To otindi moi nkoma na WhatsApp na moto na koza ate na aki na ngonga te tango na koya komona na kobenga tonga pe na koyanola na nkoma wana. Très bien, je crois que la population a un problème belé. Maman m'a dit que il n'y a pas longtemps, il n'a pas été ce général, tout major, son nom, on a botté le pan, dossier vraiment belé. Surtout, il y a Yanko, ils appellent moi belé. Je crois que Bourgogne a honorable Mike Mukeba, il a numéro 1, il a honorable député. Nous sommes là, on a un mini bengaï. Ngai na bina yo temusala ngai ali motindami soki moto abandi ta ko benga ngai ngongo ya ko benga ngai ngamo na webisa ete te benga ngai siko tango ya na posa na ngai abengi ngai bande ya numéro 084 025 15 15 kasi na koliki ate moto ko ya ko benga ngai te na 2h du matin na 3h po na ebite na ngolo wana eloko ko benga ngai ko sala yango te nazape moto na kolala et bon so ba criminel ba côté ba pour sécurité qui na wana na ngonga wana okobeka ngai nde Sivano Kaso wana benga ni Sivano Kaso voilà moto na mosala na banda te na ngonga wana moto okobeka te ona moto esengete na pema. OK mama pa komona te butu chombo chaka makelele mama ko yo pento kolala te kasi soko moto abandi te likambo yango yali makasi na ye bango na ngonga wana akobenga me malamu kobenga na ngonga oyo ya mosala ntango to kotambola ntango toali na moi mpona yoka yo malamu po so te bato ali babenganga zomi komanda minui te 6h du matin babenganga tuku mibale na olala pongi te natongo na komokamoka miso eteli ngai moto ekomi bozito nakosala bino mosala botikaka soko ngonga ese ekusa makasi. Voilà, merci parce que vous répondez quand même à l'invitation à la population. C'est pas facile que ça là. Et Belé a député. A député Belé, Baléla, le peuple a petit moko, pas, il balé, pas. Le bilan va bien, John, n'a rien à insulter. Il y a quand même deux fois. Très bien. Naïna Bango, il a réalité. Tango nyonso bali na posa na ngai. Nakoya na mituna na bango. Nali motindami na bango eyali bango bato bapesi ngai mosala oyo ngai naye kosele mpa na bango tozalaki ebele na lingwa toali tuku mine na mwambe 48 libonga bemo bato batayi bayebi bapesi ngai esengeli nayeba ntina na yango batondo mingi bakongomani bana ya kisasa botelemani tokokenda na etumba oyo te na suka elongo yali na ngambo ya bakongomani. Le peuple gagne toujours. Merci beaucoup kaka nesi na lobaka émission angeza baleine baliaka ena mokolo moko te baliaka baleine ndambo boto lia parti ndambo baleine na mokolo lelo boto lia parti je crois egoza ya Kingo na côté ya mwana Congo honorable député provincial Mike Mukeba. Je crois que aussi mon caméra tozaki kufeliso makamuni ni bota la place ememi biso bandeko na ngai tozokende na kokufa bakisi oyo emati na vitamine oyo nauti kosomba na ebite 2500 fois bandeko botala na vitamine nani akolobela population ministre économie alala pongi kala yebuta yebaka te akobanda wapi te akosukani wapi ministre commerce extérieur ayebi kutu ata te akobanda wapi akosuka wapi mboka ke na yikiyiki. Tokutani mokolo ezoya toujours sur Canal Mercure Télévision, mais message quand même tiens le beaucoup combattre quand même tribalisme. Nasina loba yango obengisaki ngai awa eloko wana kongomani kotia yango na moto te eloko babengi ekolo ngai moko nali mwana kisasa nalobaka nabotami na tata na mama na nga babaluba yakana mais le beloko mongala oki ngai moko soko tuninga na ekoli na bana moteke ngana bateka atokowela mabele ngana botami na kisasa na kuna kisasa nale akangando nale akanyoka nale akankoba biloko pa biso baluba oyo akabikila bato bali akate eloko yali na motuya epa ya moto yali ekolo na ete yali ezali kati na ete très bien soko yebi otala yali eloko ya kati ya moto ndebo kosangisa ndebo kotongelo kwa monene Congo yali monene bikolo leke bere
oyo te totala yango totala oyo ali kati ya bomoto oyo nzambe atie eloko oyo yaye lokola pauni lokola talenta na kati na ye yango nde toyeba kobimisa yango oyo totonga kongo ya monene tokenda liboso matondo mingi na liteya wana oyo mbala nyonso ozongisaka yango esengeli ete tozongelaka yango oyo te kongo tozala bomoko matondo mingi. Merci beaucoup. Tokutani Mokolo Zoya, toujours sur Canal Mercure Télévision, la chaîne de tous les vrais Congolais. Merci et bye. Merci.